Koubou Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV, ma amour. Bonjour, bonsoir, ça dépend. R. Oyo Bokolanda, émission Nabiso, Nakati à Radi Télévision. Radi Télévision, la vidéo information Oyo se passer dans le monde entier. Ndeko nangai, to ekolobela likambo ya ndeko Nabiso, Odette Oyo Basili Kobomaye. Na Afrique, na mboka ya Mandela ya Afrique du Sud, bauti koboma ndeko Oyo, batuti to bandeko Oyo. Bandeko ya lesego baza kosilisa bandeko na biso na mboka ya Afrique du Sud. Eza pasi pe mawa ya koyoka ndenge bandeko baza kobelela gouvernement. Ndeko na biso ya mwasi oyo akendaki kofongola shop na ye oyo bakenda ko se débrouiller na Afrique du Sud. Kaka nde tolobaka ke mboka wana eza mboka ya keba bandeko ya lesego oyo baza to keba balie ndeko na biso ba machete kolanda ndeko na biso oyo auti kopesa ba explication ezaki na tongo bakendaki na moninga na ye kofongola shop kandi bakenda kofongola ba shop place bateka biloko na bango ye akoti epa na ye ope akoti epa na ye banoko moto baye na ba machete na bango bapapi ndeko na biso ya mwasi atiki bana misato mobali na ya musala balalisi na se eza pasi pe mawa koyoka ndenge bandeko baza souffrir ndenge baza kosel baosenga au secours baza kolela partout bakonzi ya mboka botalela bandeko oyo baza kosouffrir en dehors ya mboka na biso nani akosauve peuple na biso na soni oyo eyosalama yango biso na kati ya Radi Télévision toza kobelela koyoka mbela ya bandeko nyonso esika bazali na ba problème oyo za déranger congolais partout na monde entier tala mama oyo leki oyo akufi na kombe Odette akufi kaka boye bakoteli ye basengi mbongo aza na mbongo te basasi ye ba machete bapapi ye koleka na ntaba bongo ndeko wapi tokozala na kimia soki na mboka ya Afrique kaka oyo baza koboma bandeko boye na poto bazoboma bandeko boye nzambe asunga Congo soki Congo ezalaki elengi comme to eza moi demi paradis eza paradis na richesse mais population eza ko souffrir moralement physiquement tala mama oyo na tongo ya lelo aza ebembe oyo mobali aza kozonga na musala nde aza na Afrique du Sud e musu ba informer yete to ya kozate ozonga na ndako akuta mwasi asi alali na se basi batie na morgue yango to beleli bakonzi batalaka makambo oyo se passer ndeko na biso Kevin yebela tala ndenge baza kolia batu na machete yo moko yebi kote kuna oyo eza juste bolakisa ba congolais pour elekaka chaque jour nde makabana ba mibali nde ba kuna crime eza makasi na niveau ya États-Unis pembeni ndeko na ngai landa boyoka audio ya ndeko oyo abelaki comment baza ko faire vivre na pasi kuna Tomoni aleko na banyo bele ay mama triste bi boni ok na le bien eza die mama aya fongoli shop ay sanga mikolo business ke tenga nse mke to fongoli shop to fongoli shop wana ya akoti kuna na shop ni apo kuna na koti na shop na mona ina ta banana ya mibi basalaki misatu na moni bango baleki apa bazongi lisusu bo ya salaki ya za na get day après na moni ki bango balinga ba ya kote net baba na ya net baba katisa na ngam na kangi na get na bimili bana après na moni bango ni bazalaki misatu wana bakoti na kati ya container ya mama Odette bakoti wana donc na wiki mama Odette kaka gangi au secours zizele mama Christophe na kufi gangi zizele mama Odette na kufi mama Christophe na kufi na katisa na kete na moni bango na bazana kati yo ebi awa moyena ngati na banyo bele no secours donc na banyo bele somebody help the air baye est-ce qu'on a banyo yo ça va somali ba na ba ikutu te ba somali auto za na banyo bele somebody help ba ko ni wa ba ko ni de ça mo ya sima de melaki donc ne kwa mwasi alobi na ça ki kuta pare na sika kya ngona shop nanga
alobi baboninga alobi nanga mama Christophe na kufi naza lisusu te nazokufa bakoti alobi nanga bakoti bayebisi nga napesa bango mbongo nalobi naza na mbongo te babandi okatanga mashete donc ndeko na biso ya mwasi akufi ya mobesu asali na eloko te bakoti na chef alobi apesa mbongo alobi aza na ye na mbongo te babandi kokata ye donc toyebi te bino baprésident na biso ya biso baforet na awa bozoloba eloko te surtout ya biso ya congolais bolobaka eloko te bozalaki awa na bakomité ya congolais bolobaki tobanda kosalasala tobanda kosangisasangisa badirene mpo tozala na bete toyeba ndenge tobela na président mpo asunga biso badirene mpe bolobaka mpe eloko te mosala makambo ya balonga ezomona te président banda akoti donc bato ebele toza ana South Africa tofanda katikaka tofanda mpo naza na mbongo ya transport ya kozonga kongo te mpo naza nanga namona ndenge ya kobandela te na bana nazwa mbongo ya transport nazonga eza te mais soki atindeli biso yango alobi ke oyo omoni kende kuna na South Africa ozokoka te motu na motu ozonga epa na bino tokozonga na biso donc toomona ndenge tokoki koloba te kabila azalaki wana memi likambo ye mpe akotika memi likambo donc toomona toza donc awa na mboko liboso ere mobutu azalaki bato bakota kala na mboko babaza apesa bango baningo mais tozala na mikanda ya bien te bana biso bazotanga baklase na pasi okende kobetisa bamikanda ya mabe wana mpo mwana akota klase donc toyebi te ndeko ya mwasi akufi ya mobeso atiki bana misato mobali na ye asalaka sécurité bana ekutu azongaki nanu te oyo mosusu wana bakendaka klase bazongi na klase te atikaki bango na ndako bango na bango donc ndeko ya mwasi akufi ya mobeso alobi nanga mama Christophe basenginga mbongo nalobi naza na mbongo te babandi balaba kosala bamakambo ya bano bazwi na baappareil bazwi na biloko neti tobakeye donc baprésident ya biso ya bakombata botalela biso likambo oyo toza donc mal à l'aise protection ata moke eza nango te yango toza koloba peuple congolais totelema toza na bolingo ya komona ndenge bandeko baza kobelela boyoki ndenge ndeko atémoigner ndeko na ye master na ye moninga na ye oyo bazali place moko atémoigner eza pasi mpe mawa ya komona ndenge ndeko na biso ya mwasi oyo akufika boye ndeko Odette akeika boye atiki bana misato komona pasi ya mboka na biso congolais akomi konyokoma libanda akomi lokola soso oyo batumbi bapanzi boye esali pasi mingi nzambe asunga kongo na biso kongo wana ifo tozwa dirigeant moko ya malamu oyo akozongisa bana mboka bazala kimia boye eza esengo ata moke te 2021 yango ndeko na biso akoti na 2021 me bakati ye bana nzambe botala sikoyo tolobi tokota 2021 na esengo me ndeko na biso ye wana molimo na ye pema na kimia akei bapapie masete boye topanza video ya kolamusa bana nzambe koyebisa okio na félicite komibatela ndeko na biso partout tozali na monde entier toza toujours ekenge na kose protéger parce toyebi banguna na biso baza ebele balingi biso te to évoluer nzambe abatela biso makasi ndeko likambo ya ndeko na biso Odette ete ya bandeko na biso oyo baza na bamboka mipaya oyo baza na félicite koyeba kolengela famille na yo kolengela libota na yo kolenga ndeko na yo toza na bolingo zala diaspora zala kombata zala nani esika bozala na communauté na bino bozala na lisanga moko ya kubana kotalaka bandeko ya basi esika bazalaka kolekaleka lokola basomalien batambolaka na félicite wana basomalien bazala liboke batalaka baki kotala moninga na ye aleki na place ya mwasi ya moninga na ye kokende kokengela mpona koprotéger mais oyo ekongoleka na félicite eza malamu te eza ata malamu ke tozala solidaire tobanda kosunganaka koyoka ba nouvelle ya ndeko na yo pandémie oyo covid-19 eza koboma bandeko baza kosasa bango na machete na Goma baza koma bato to congolais partout aza kokufa lokola nyama nzambe ayoka mawa bapaster tosambela mpona communauté na biso mpona mboka na biso mobimba kimia ekota na mboka na biso ete congolais nyonso esika azali ase retrouver pour afana aza à l'aise nzambe na lola oyo akelaki biso nga na yo ndeko na nga na kati ya Radi Télévision eza juste message to lancer
na population nyonso esika ozali toza ensemble na mawa ya ndeko na biso oyo asi kotika tiki bana na ye ete bo partager massivement vidéo na biso. Merci beaucoup.